bangai bofongola matoi pe boyoka esika nyonso boza na mokili mobimba. Eh bien voilà, merci beaucoup chers amis téléspectateurs sur Native Télévision et la chaîne des Reflects. Là je pense que vous êtes bien devant un poste téléviseur na bino botala mona suka badjoka. Problème ezani mais avant de commencer, na pesi bino nyoso ba mbote na bino botala mona suka badjoka. Voilà, le na y vraiment ko bisenga bino moi ba mukie ya relancer message na ba obalinga mona suka badjoka batoka ba serti tomo. Batoka ba sous le 001 ba garder mon coup, bien tout bolinga mona suka badjoka. Vraiment vous êtes belé ba James Mabia l'Angelo à Paris à Play. Donc Balou Madou donc il va venir Malou Badou donc à partir à Paris na il a lancé message que non moi na toi Njili wa linga Njili Tumba linga moi na suka badjoka. Là je pense que était na Njili Tumba to c'est la bino nyos bolinga pour Njili partout botala d'abord un magazine na biso magazine donc Njili Tumba botala magazine na biso botala ba émission ba combler ba température 20 ben toutes les émissions autres travaillera dans Native Télévision donc to lingo la sebino que non to za na mon problème il y a côté ba matériaux to za na lowa ba caméra to za na micro to za na ba biloko oyo mike ba de montage to za na vraiment biloko mike ba micro ba LED projecteur biloko nyoso ba sous le nzoro botala biso partout botala biso botala vraiment misika botala biso parce que Njili Tumba za télé na bino tant ça émission botala ngo partout botala ngo ya on senga lelo na lancer message na papi Diabolombo na ba donc les jeunes patrons qui mbango bosé belé botala biso non qui tala dale qui tala bino nyonso ki Njili Tumba za ya bino soit ça la émission botala nga po na sala ngo effort moko ya ko bundana mais pour l'instant na bino ba instrument ba matériel ezana ngote sauf vraiment za Njili ya solo botala nga olinga penga tia maboko na musala oyo sunga biso et au sala bien vraiment botala biso partout bozali vraiment en tout cas botianga maboko pona kende sans coyon donc c'est animé va partir aux États-Unis donc c'est beau ils ala rendre bongo hein to ba donc moko et ça la bien donc pas pour mettre tourner sauter dans njungu télémara mais ngamo loboko mona ko kater vraiment on a le ko ba que non ba Patrick Lorenzini boza pona biso ba ingénieur Francis Bambele ba Yves Kimbota bino tout botianga pour na poussana pour ils ala vraiment bien so botianga pour na repoussana ya jabungisa et ça la bien alors la le vegino ça la bien donc na bi ki ngana bino et ça la kitoko quand on te dit merci on se retrouve à la prochaine émission toujours na rata baso na biso moi analyse on sali lelo mais so lingo pe nga sous le nzongo talaka dans numéro wana au moins na C wana et ça la vraiment bien hein et ça la bien bengo na suka ba joka Serge Bolo za place nini ça la bien merci à toi Mimi tout cerveau hein talaka ba obolinga biso ba obotalaka mona suka ba joka bino tout botalaka biso banda de près de loin bana loin de basino kiese vous êtes belé vraiment talaka biso sans oublier la famille Kuseviko ça la vraiment bien touché El Kaka ça la vraiment bien quant à moi je vous dis merci on se retrouve à la prochaine Sayo Masumina Malou Bad Patrick Malouaveni Malé